Lamusa baindo. Lamusa baindo. Balongo nke. Lamusa baindo. Bika twasonga zola twasala kisalu mukasi ya pova esiku mbila tata wakungukilelu. Muna kituka banzala mpanga ikitele kinambo bamuna. Bika twasonga zola twasala kisalu mukasi ya pova esiku mbila tata wakungukilelu. Kembo. Balonge. Kembo. Lo. Moto. Vuvamu. Moto tia. Ya walongo fumukimbangu na biso. Eza ke paradiso. Ya yaki pavita tia twa lulendo Eza ke paradiso. Muna kituka banzala mpanga ikitele kinambo bamuna. Bika twasonga zola twasala kisalu mukati ya pova esiku mbila tata wakungukilelu. Matondo mingi na biso banso. Toyekoyanela lisusu na lipengisi ya sanza ya suka yaya kipavita tia twa lulendo yaya ilonga na biso bayindo biso bayindo mokolo munene mpona mbala mpe ya yambo tobanda na sanza ya akipa kobanda nango kofungwa malelite juillet batomba yaya mpe le 31 juillet mokangi mwa ya kipavita wapi oyo abandi pe asukisi na bokasi pe nguya na ye emonisami na mokili mobimba nde suka ya likambo ezaka motuya toyaki pe esika bakimele ezali ye te oye abandi pe asukisi te bongo matondo na pembaka na mokili ya molimo na biso na ngingisa ya walongo fumukimbangu mokonzi mobikisi na biso bayindo na babikisi nyonso baya na babiposo nyonso motaleki ya biso azali te po Kongo eza pays le plus minéré na mokili mobimba soki oza monene na molimo na mosuni mpe ekolakisa mabongo soki oza bopeto na molimo na mosuni mpe ekolakisa mabongo pamba te monde physique eza photocopie ya monde spirituel bongo bafumukimbanga azwi afrique oyo eleki na nkita koleka bakontina nyonso ana bamai na ye na bazamba aza na autosuffisance ya nyonso me basauvere wana tala baterritoire na bango baza inigani partie to désertique bazanga mai bazanga bafleuve bazwaka mai ya mungwa badesale yango mpe balongoli mungwa traitement ekutaka bango balongoke motaleki mokonzi na biso mobikisi na biso walongo fumukimbangu azali te nde matondo leleko yaki bavita tia twa lulendo po azosala mosala ya koaffaiblir oyo bayaka kofaiblir biso bayindo sans secours d'humain ya nkipa aza koagir bongo nde matondo na bango ziluzayini na bango na kilongo ya lelo na milulu ya lelo ya busukisi sanza na bango mpe biso bato ekolakisa boyambi bondimi mpe bakokisi netinda yaki bapita balongo mpe bakoko na nkombo walongo fumukimbangu tombeli biso banso boyei bolamu na nkombo ya mvuluzi walongo fumukimbangu matondo mingi tata ningwa elenge bana mpe bambasi na mokolo na biso ya lelo baindo bongo toza na nyonso tobandi nyonso oyo lelo mokili aza kolondola pamba te bakono balobi l'Afrique et le berceau de humanité ebandi na berceau na Afrique koloba kokalkule kokoma calendrier kotanga ngonga e bainvention nyonso epi naissance na Afrique nde basali mafungu bareunion moko nocturne
po balongola moyindo na soutien spirituel na ye nde babongisi moyindo bachange destination bachange nzela na ye. Kasi lelo toyeba ete na manaka etambisaki bakoko na biso lelo ezali ntona mwa 11 na sanza ya 12 na mobu kama na 23 na motoba na sambo milem balonge na mobu na kama na 23 na sambo liwana wapi na ileko ya kisiu oyo tozali na bopemi ya misato wana manaka. Donc elobi ete lelo eza mokolo ya ntona lelo tozali mwa le 11 na 12e mois na biso ya ngolo. Donc tozala na 13 mois tikali mwa na biso ya suka po tokóma na nouvelle an na biso na manaka bakoko na biso batambolaki nango balonge toza na année oyo 137e année uta eyaki wale kofumuki mbango na biso balonge ososo ezali na manaka ya bapaya oyo toza awa lelo eza dimanche le d na 8e mois na bango lelo mois d'août agasta toza na année na bango lelo 2026 bongo bango baza na saison ya été bamoi ezobeta bango balonge alelo vamu Oya yaki mpafita tiatu alulendo ezalaki mpona biso yese muzulu yese bantoto yese muzulu telele nabikinona kana mabanga tokokasola nzela timola mpuku na maboko biso batelele totelisakisama tokosenga lisalisi na moto te ititi mabwa chu biso bana pemba kali tokopelisa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana mfumu kimbangu tokopelisa moto tokotala bango bakokimela wapi biso baleka ya kimpafika tokopelisa moto tokotala bango bakokimela wapi biso bana nisengialika tokomema nsiku tokotala bango bakokimela wapi olelilile balongoke alelo vamu walongofumuki mbango na biso oyaki mpafita tia to alulendo oyaki balongo na biso banso oya poko asuka mboka epai na biso ya banganga bunza banso omoni fina kopetela bango nyonso matondo mingi na milulu ya lelo ya biso ya kosukisa sanza ya kipavita nde nani ya kipavita prophétesse ya kipavita yaya ya baleki yango atalaki molongo mobimba na libungi andimaki bongo akende mileka mpona biso baleki na ye tobenge yaya mpona age ya 22 ans menengwa kipavita na tobengaka mingi ya kipavita na age ya 22 ans oyo wapi andimaki makambo oyo ezalaki impossible ekomaki bongo possible likambo to likambo te donc ya kipavita na sanza oyo ya bosukisi ya mwana bango ya kipavita abotamaki lolenge ya bana nyonso me na nkombo ya ntimba na évolution ya kokola ndenge okipasio ezalaki deja bengaki ye to na Béatrice na nkombo ya bapa nde nakobieka mane na itinda oyo ya etumba azwi bongo nkombo ya etumba
Comment tu sais bien yaki pavi, yaki pavi. Donc guerre stratégique, stratégie de la guerre. Mayele et tout, Etumba. Pour bon moïsa et tout, etumba. Donc pour tout long na etumba ya bon moi oyo, il faut bon moto la dabitambi mate ya lolenge ya ndiatilu ya yaki pavi, vita. Donc ceux qui biso ba indo ba Afrique toza kolonga te. Pamba te toza écarté na nzela ya yaki pavi, vita. Donc il faut tozonga na bitambi na mateya oyo yaki pavi kapumbela kibi biso. Kasi abotama kibongo na tata pe na mama to na nengwa nde tobengelaka. Tata sava nengwa senga na eteni ya mbanza Kongo balonge na 1684 amonaki bongo mokolo lenge ya banso kasi kombo eyaki na kokola na kibolenge fièvre azongaki mokila molimo ake kuna kokutana na bampaka na bankumu na bakoko mpona pasi elutaki biso na ancien empire Congo pasi elutaki e pasi wana esalaki ete royaume Congo nebengela mondele me bokonzi ya Congo to empire Congo ezalaki presque Afrique centrale ya lelo une grande partie de ça. Ezalaki royaume ezalaki kosymboliser pouvoir ancestral africain. Ezalaki elembo ya bokonzi ya biso bayindo. Lolenge ya lelo Israël eza représentatif ya pouvoir spirituel ya loposo pembe nde eyaki bongo kolongwa bango eye koya na Italie na Rome nde erepresente divinité ya christianisme lelo kasi bokasi na bango lelo ya loposo pembe ya l'Occident emonisaki bongo na États-Unis d'Amérique bongo une fois États-Unis déclin Europe esani kokwe possession des Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Bongo. Donc, eza bandambu ya bana wana ndambu nde baye kotonga États-Unis d'Amérique. Donc, ezali royaume ya koko na bango David. Ezali royaume ya koko na bango Abraham. Balongoke des pouvoirs spirituels le poso pembe ye bongo petikali bongo na Europe nde lolenge moko royaume Congo zaki n'importe quel royaume te. Donc yaki pavita azali yaya ya lipamboli mpona biso baleki na ye bayindo esalaki ete yaki pavita atikaki biso na mosuni azongaki na age ya 20 ans hilaire aye kolamuka sanduku misato nde bongo aye na message ya libération na biso ete bayindo baleki na ngai ya ngai bandeko bozonga epai bobungela futuka bana pambu ovidela yango omona ete vuvamu ezali kaka te lisanga kaka te école mais ezali symbole elembo musisa ya bayinda mokili mobimba epai bakoya koretrouve point de repère na biso nde bongo lisanga ya futuka vana pambu uvidila. Donc vuvamu ezali ya fumukusu kia mzala mpana na ngola te mais eza idéologie ezali etinda vocation ezali ordonnance ezali constitution spirituelle oyo eyaki na nzela eyaki mpavita na biso molongi etumba oyo wapi mibeko nango esengeli etangama na banda mokili mobimba yango nde ekosangisa mpe ekotambosa moyindo po elenge pene mpo moyindo balongolaki ye kotosa mibeko ya bikela na ye nde bafoti wana ekomisi biso bana ya zabolo
po tolandi bazabolo oyo baye kolongolisa biso botosi balwa spirituel bakoko na biso ososo lezali po historiquement si tobetaki yango lebe bongo osikoyo yaki pari mazalaka pena na nani donc yakipa za bongo yaya ya biso bayinda mokili mobimba yakipa za bongo nengwa ya biso bayinda mokili mobimba yamoni yakipa vita yaki na mwana oyo abotaki kati na etinda kembo dia nzenza balobi kembo dia nzenza wana yende ezalaki molimo mobateli na biso fumu wamba mpungu tulendo tonda dezo siko yakimpa yaza nani kweza botata na buma na buma ya botata na bonengwa ingeta donc nengo bikaka mama bongo ingeta ngudi pesa kaka mama balunguke kiese muzulu kiese vantoto kiese muzulu ososo lezali ingeta sokoki mfumu wamba mpungu tulendo tonda dezo ye wana tata mokili mbasi kapita mobateli na biso tobenga bongo nzambe mobateli na biso loposo moyindo na bonengwa na ye ndeni mwanda kongo to yaki pa vita bone mwanda kongo na biso mama nzambe na biso molimo mobateli ya bomama na biso siko aya po abimisa botata mobateli na biso emoni elaka bazotumba ye na moto le 2 juillet 1700 ici et bongo baotumba yaki bayokeli ye mawa te Lorenzo da Luca bamoyi catholique na Bernard de Gallo mindele ba catholique bakize forcément epa bala bayebani te zemibuteli wapi soki bandimaka histoire ya Marie bakoboya yaki papo na nini yakipa nzambe mama na biso nzambe ninga na biso bone mwanda kongo na biso mwaye akima moto ezali te po ye aza mama nengwa ntoto nenga mabele toyaki mpaka azali nempa oteki te yamoni ayaki na libota ya kibokonzi famille royale yaki tala kaka moto ya bougie moto ya limete ya briquet ya koni tonyeta kaka koni ya moto okoganga te okoseka balobi zonga susu onyetango susu okosala okolinga te me yaki babandi kotia pena koni kokanga sina kopelisa moto aza koinsiste kaka bayindo botika loposo pembe moko atumba ngai babine loba kaka mayo te badiza bongo lokuta azoinsiste maye na tei bino euti epa tata mokeli donc euti epa ya mbasi kapita na biso fumu wamba mpongo tulelo tonda de donc fidélité wana ya yakimpa azo mérité luzitu respecte na biso baleki na ye ingeta esengeli yakimpa azo bandoi na mabota nyonso bayindo bongo te ingeta balongo nke message na ye durant 2 ans 1704 na 1706 c'est kaka message ya libération ya biso bayinde na lolenge te tozonga epai tobungela nde elalaki lelo 320 ans ta makambo elali soki yakimpa ndimaki kotumbama na moto pamba toyena na periode ya kofuta nyongo kasi mwana wana nde ye wana walongo fumuki mbango na biso ya lelo ya lompi ya libela na po fumuki mbango aza éternel atika libela na libela walongo fumuki mbango na biso aza bongo énergie aza bongo vie bomoi
aza bongo longengo na biso bayi Bayindo. moi na biso nde wali mofumuki mbango nde yaki pavita aza bongo sanza nengo asanza na Abiso. ye wana yaki pavita na eleko na biso oyo ya butu tozalaki na boyinga se bongo mama sani abi nde astre wana la ligne bongo aye kobimela biso eleko ya boyinga obscurité bana bozomi epai bobu moni ozokende na nzela mboka na butumelere sanza abimaka apesaka lumière bongo permettre bino bozonga nzela ya ndako bongo le message eyaki pavita nde longengo wana oye bongo mama ye mama sanza na biso yaki pavita balonge Kembo. bososolo ezali Ingeta. donc yaki pavita na elembo na ye yango esengi bongo femme esala nini eya eza volonté ya mutu te mais volonté ya bango moko mokili ya molimo na biso wapi yaki mpa ye kotia elembo na fufa ye yaki mpa vita na biso nde bongo okoya komona ye te yaki mpa neleko oyo aza représente na misato kati na moko balongo nke eske bokasi ezali na mosuni Ingeta. bokasi ezala po toyaki Etumba. tokoti facilité te na mokili mpe bakotikela mpe biso facilité te sile bongo tobunda toconquérir toimpose mode de vie bakoko na biso yango nde ya malonga mpo eza na adaptation pedi eza nature ya kozala na biso Bayindo. tokobunda te tokosala te makasi mpo tovivre yango mpo eza nature na biso ezali ya bakoko na biso ebala nini na kozala na biso me koadapte komekola mode de vie occidentale tokokoka yango te soki moke te donc yaki pavita wana oyo aye atikali mpe libela na libela message na ye nde elongengo na biso soki tozoyoka ete banengo ya ebandeli bazali elembo ya moko ya yaki pavita ya 1706 na eleko oyo sikoyo yaki pavita yango aye na misato yango moni ete mwana wana molimo mobateli na biso oyo abatelaki biso bayindo nkembo ya nzete ebongo aya pamba te royaume Congo ezalaki bongo royaume moko spirituel na vocation oyo ya molimo erepresentaki bokonti na biso nyonso bayindo ya moni christianisme to me mapaya ekotaki nango deja na kachopa na kokende kobota Menelik mwana ya reine de Saba Makenda Samba ya na biso na bonkumu na kumu fara na kumu Salomon mwana ya David mwana nande ayekoya nde ayekokumba bunzambe mopaya nde métissage ekokota na Éthiopie ya lelo kasi ezwaki impact te na kobeba ya bayindo mais loleki kaka royaume Congo na 1482 Diego Kawa yekoya 3 ans après 1485 badébarke batindi bamissionnaire catholique bayekoya oyo balongwaki na mboka ya Portugal bayekoya kochristianiser empire ya divinité na biso empire Congo nde ezali ete Afrique nyonso ekoma christianisé pole baréussi kopesa baptême le 3 mai 1491 Rwandinga nkulu azwi baptême déjà esali ete bokonzi na biso elali ezwi pongi esincline me bokonzi ya loposo pembe ya Israel etombwami ososolo ezali nde ekosengela soki botata mokili na biso eya ebo ya vita nkanga mpe abungi
na 1665 abundi mbateda mwila mekatu bakati mutu nde esala ete mokonzi ya kapitali ya Empire Congo ezangi mokonzi ekabwani nde yakimpa ye po azongisa ancien Empire Congo po kozonga ya ancien Empire Congo za kozonga mokonzi ya bayindo sebo soso nezali kozongisa bokonzi wanza kozongisa bokonzi ya bayindo. Donc mokili eza na bilembo mpe bantango nde ekarakterize spiritualité basini babilembo mpe maloba yango esali force esali spiritualité. Donc elembo etiamaka lolenge ya Abraham azali kaka mutu me azali korepresente divinité ya bonzambe ya Yahweh ya loposo pembe nde okomona kozwa mwasi ya Abraham eza bongo kobuka mibeko nde tobetamaki na une grande partie ya désert na Égypte antique nde epiaka bongo na kombo ya mwasi bongo ya désert du Sahara parce que ezalaki causé na une femme s'appelle Sarah. Abraham azalaki mutu mais azalaki korepresente divinité na bango ndenge mpe yaki bavika lolenge mpe banengwa ebandeli ya lelo baza korepresente divinité ya mama kipavi vika donc yaki bavika sikoyo kembo dia nzenza emolimo wana eye lisusu na 1921 c'est bongo eya po yakipa nakasuka quelque part mwana wana kwa azali na makila compatibilité ya makila esantu 100% pire ngai bongo a continuer message ya libération biso bayindo enyongo elingaki esilela na titi ya symbolique ya lolenge ya mabomisi ya mokili ya molimo na yankipa vita ndili kokende mbeka batumbi ye nde eleko oyo susu toye bacentenaire si ekoki pe tozongi lisusu na bilembo wana nde komona fumukusu aza elembo ya molimo mobateli na biso bayindo aza elembo ya nkembo ya nzenza aza elembo ya walongo fumuki kimbangu edi botata susu eye na bomama elongo yango moni bakoloba ete tyaku aza ndeke oyo babomaki te baliaka mpe ye te kasi azali ndeke oyo na ezaleli na ye aza na nkota ya komekola langage humaine nkota ya kibomo ya bomoto ndeke kaka moko wani kaka ye wana alobaka nkota ya moto mpe ndeke wana ana souveraineté na ye ana dignité na ye soki okangi ye po obokole directement à comprendre ata otie tyaku ya mwasi na mobali bakobotaka soki mokolo moko te po ayebi ete soki aboti vedi andimi soumission ya moto oyo aye po adomine po adomine déjà mais akondima te soumission po soki aboti vedi atiki génération na ye na kibowu nde omona nkombo wana so ekozonga na nkombo ya mpusu nde tyaku moye batika biso na eleko oyo na bokambami ya bapaya ezali te yamoni na lisanga nyonso ezolobela bayindo oyo baa na programme complet mais toa na loi ya complémentarité na kati na biso kaka mo tosali etelo na programme scolaire africaine bongo toye mpe na manaka na biso oyo okamba biso toa na programme mobimba oyo soki tolongoli mode de vie occidentale tokokende koluka te eza kati na biso bayindo likambo to likambo te toadi ya complet mais lolenge ya boyinga ignorance eza makasi na bachristianisme na binzambi e bazoboya yaki mpavita na eleko oyo sozali ya kotelema bazoboya botata mokeli na biso na elembo oyo eye na nzela fumukusu kia nzela mpana na ngola bazoboya etelama mpo andimama na bana na ye me elobaki walongo fumuki mbangu longi ya koya
longi ya bandombe po kombo ya filika lobi kebenga mako Congo dans son film aso bela longi ya Congo Congo ya tribu Congo te Congo pe ya Congo central te Congo pe ya Royaume Congo te kasi Congo o eza bongo ya filika nde motangisi ya bayindo foto zonga na vufamu na mateya ya vufamu na mateya ya koko ya suka mboka oyo ya kipa na bosa na misatu aza siko kosala kosimba bamolongo na bamolongo mpona mosala oyo ekokamela na bana na ye bayindo ese mosusu ezali ingeta balongo nke Kembo ya kimpa vite aza niporte quel mingo ati yango moni Lorenzo Delic na Bernard de Gallo bampeshe kaka bana oyo baki représenter biso na ancien empire Congo ete bayoka ya kimpa vita te bayoka ye te po soki bayoki ya kimpa bapesi ya kimpa ta na ye oyo esengelaki asala ete bango bakozanga lolenge bana bayoka bango bape bango litoi ekozala kokende na bango libela se libela me moyindo le poso pembe akenda te atikalaka na kati ya religion nzoka religion oyo eza bongo religo oyo eza korelie biso na monde na odela na monde spirituel nde oyo ekangisaki biso animisme croyance aux esprits po tata moto eza bongo molimo donc ezali ya bakoko na biso yango nde bonzambe na biso na bikila nango na kati bainterdit nango balobi ete batangisi bayindo ete ata masumu ekoki motane lokola ngola nzambe asalaka nini alimbisa eske eza solo sikoyo tokotia verse wana wapi c'est que l'homme aura semé il mois tokotia yango wapi mutu akolona nini mabe oyo aza kosala mutu mpe aza kolona malamu oyo azali kosala yango tro uta lobi na yo yango nde okopikola donc tata mokele alimbisaka te mobeko justice loi te tata mokeli mais tosenga bolimbisi mpo nani tosenga bolimbisi mpo na kondima responsabilité ya mabe oyo osala nini osalaki nde justice physique akotrouvele yo grâce akopesa yo mbano bapene bapénalité baetumbu mpo ondimi collaboration sincérité na justice bongo le monde physique eza bongo pour représenter le monde spirituel. Et ça, c'est une photocopie du monde spirituel, du monde physique. Donc, dans le la moli, on peut voir que ça, c'est le bagage, c'est ça, basali. Dans le kili, les inami na ba loi, ba principe, pe ba règle. Ce que ba foué yango et tout monde ekolanda yo. Pour ça, ma bête pour ça bolim, c'est pas bolim, ça mezalaka, te zala responsable ba acte zali opposé. Olobi na lobi ozo pikola okamwa te zaka osani olonaki donc yaki pa vita aza bongo mama na biso aza bongo nengwa na biso bonengwa mobateli na biso bayindo sika nso bongo toza bongo tobelela yaki pa vita nde bongo bamindele wana oyo bakondanaki yaya na biso toyaki mpayaki na mission tozonga na lipai tobungelaki mpo tobungaki na spiritualité po spiritualité yango ezosala bongo eza bongo kodirige ce qui est physique en réalité l'homme c'est l'esprit balongoke mpo ozokanisa makaniso ebo eza bongo molimo olalaka omonaka wande molimo donc molimo nezokamba oyo eza ya mosu soki okambami na molimo na yo te ya bakoko na yo te yeba ete molimo mopaya ya babraham isaki na jacob babebisi afrique milimo ya yesu oyo ebebisaka afrique mokolo na mokolo na ya bamahome baza malamu na bana na bango me na biso na baizwara na ya buda eza malamu 100% bien mpo na bana na bango me na biso bayindo eza bongo mabe po ezali ya biso
te po nzete na nzete akotela mana misisa na ye nde bakoko na biso nde basantu mpo na biso balonguke donc yaki pavita azali po azozongisa biso na prise de conscience aza kozongisa biso na rond point aza kozongisa biso na mosisa na biso po bakati biso mosisa yo monaka baeglise de repele eye mindele balingi bakende physique mais balingi batikala spirituel nde baformaki baprêtre catholique noir bongo nde baye koforme lisusu bapasteur d'évangéliste noir bazalaki te na bibandeli ezeka mindele toasimba bible azotanga bible mais mpo bakende te fo dia baintroduire bible partout na Afrique mpo batikala mpo mokanda eza kopermettre aliénation olela bongo pomie molai bible yamoni bamindele wana basimpose bapekisi bayindo babite fito tumbaka ya kipapita e baboyi ya kipasala mosala na ye yamoni na masolo nyonso ya mboka oyo bakobengisa soki batikaka katolike akamba bakoswa na échec na échec po milimu eza incarné na basholi na bambongo na baprêtre catholique wana na senko molimo wana tina soki na ni soki église de Christ mais église de Christ au Congo ozala ndenge ni est-ce que si au mona déjà que lisanga ya Afrika na l'Occident donc no tiamo te poto na posa te mundele akota na biso ya kifutuka ya kiboyi no ye atika christianisme na yemeni ya biso de église du Christ au Congo est-ce que ceux qui ba dirigeants politiques ba ki pena ko lamuka ba révolutionnaire est-ce que ba kondima pena ba kamba ba tika ba conférence ba tika ba masanga oyo ko fandisa mboka ekambama na bato bongo ba kolinga te ba tikela catholique soki SSC bakamba biso parce que baade na botutu baade batu o élément nuisible baade batu o baolukela biso ne mababe bien baba ya bapaya balonguke ko mutatumba ya kipavita eza ndeni mundele mutakanga walongo fumukimba kozaka mundele catholique protestant bango wana kaka ebongo mutaboma mbuta lumumba nani kaka bamindele wana parce que ningani bino ba homme politique boko tika la berné yamoni il faut classe ya mundele ke ekende il faut même église ya le prosopé mais ça ni ekende il faut catholique le voilà pe mbongo bazwaka yango ba édifice ba matonga na bango il faut etika la masanga ya bayi il faut to confisquer yango na mbongo oyo état congolais apesaka bango poza mbongo ya minere ya bakoko na koko na biso yambo de bongo walongo fumukimba kimbango so bongo de mbongo lepo na nini bazwaka mbongo na état congolais pe na ba nation ya Afrique bazwaka mbongo po batonga nde batongi bongo na école plus cher bango plutôt plus cher bango te bazo mériter te ba vivre un espace ya walongo fumukimba kimbango baza ba criminel o ba criminel ki walongo fumukimbango na biso baza ba assassin o ba assassinat ki walongo fumukimbango na biso balongo na biso nyonso bangonza nyonso bango bato balukela bato na biso balongo nke alelo moto vamo moto tia ya walongo fumukimbango na biso ezala kepa ya yaki bafita tia to lulendo ezala kepa na biso tata mama tata ningwa bilingi bambasi tosimba ete yaki bavita mama sanza na biso ningwa sanza ningwa makali ningwa mwese bango wana nde bayaki bavita oyo baye na bonengwa mpona botata ekokamela biso bana na ye kembo ya nzenza ingeta molimo wana izozonga kaka botata mokili na biso tata bamokiliendo na biso toza nango yango omona ete bakozwa kombo ya koko asuka mboka ya nzala mpanda nango la koko nzala mpanda koko na biso ya ebandeli ye wana molimo koko ebandeli nde balobaka eloko moko to epesama na lisanga vuvambo na nzela ya bango moko nkumu esoni ya nzela
mutu asali mutuka nani akokumba mo liboso ye moko inventeur ya mutuka. Donc koko nzala pande ebandeli basali nzoto molimo mobateli oyo akoya kobatela ye moko wana tata bampulukile mutonda de zofumwamba balumuke banzambe bayaka babotamaka tata mokela koya abotama meka nzoto na ye oyo asalaka ya yamba nyonso eza kosila na etandike te bongo yango mpe totanga nsiku oyo akimpa akumbelaki biso totanga nsiku oyo walongo fumuki mbangu apesa lisanga ya vutoka na pamofidi nzoto akozala na bamambre ebele me mutu azala kaka moko mutu azala kaka moko nzoto akozala monene me akokambama kaka na mutu bongo me mutu wana ekozala mutu mosusu te bulaka mutu ya nzoto wana soso lezali parce que fumu kusu kiamzala pa na ngola aza ndenge moko te na biso aza ndenge mwana biso moyindo bongo ndenge tokolinga mutu ya mundele eya kokamba biso est-ce que eza normal te okozwa mboka kongo pesa na Yesu ezalaka te est-ce que bango kuna bakopesa mboka na walongo fundimbango na biso bakopesa Israel na mboka na nini te siko nini biso ka foto zaka kosibi kaka ba dictat ba poids na bango toza bato ya l'égalité et il faut to s'imposer pour bakopesa biso na facilité te il faut to banda lelo kozongisa yaki akozonga mateya kozongisa mateya yaki bavita yango tata nyemwa po toza awa toza responsabilité ya kokumba message yaki bavita kete bana bayindo bazonga epai tozonga na spiritualité na bonzambe oyo bakoko na biso basambelaki bazalaki bato ya kozela te mbeli euta Chine bongo basalaki mbeli na bango moko bazalaki bato ya kozela te elamba euta Chine Turquie basalaki bilamba na bango moko bongo bazalaki bato te ya kozela loso madesu na ndembi na kibi magie euta bongo mikila bapaya bamisalaki bango moko ye bakibi magie babu eza oyo eloko eye koya kala te mpona kobebisa kaka moto moyindo namoni biso bongo toliaka nati po mate eyaki mpe na biso ela tososoli eyaki bavita ala pena nengo ya bolingo donc soki omoni sanza ebiki eyaki mpa na biso ngengela biso nzela na liteni ya butu ya bolinga oyo yaki nengo ya bolingo na biso Maria losako akolinga biso ata mokolo moko te kolinga biso te me yaki mpa na biso azotumbama na moto me bolingo mpo na biso baleki ne bayinga batumbanga me bayindo bazwa mateya oyo ekosala bango bansomi bakozala bo baresponsable ya bakolo mabele oyo totikeli bango. Donc message yaki pa vite eza kopermettre biso poli lumière po te bango nzela toli kokende po tokotela nzela oyo ya biso te. yango moni ba-intellectuel africain pourquoi bana nzela bapaya mais basala po afrique mate ezali te. donc bango bazosala mpona komata nani ya l'Occident crypto-monnaie WhatsApp les réseaux sociaux donc ezali bongo ba gloire ya nani ya l'Occident c'est bongo bango balukela biso oyo ya biso mais bazoyeba te même baintellectuel bazokumisa baprénom na bango batiango liboso ya non mais tala yaki pa vita ya ntimba yaki pa vita kombaki boyi mais ndenge ni intellectuel africain azokoka te koyeba ete batem par le nom kombo en énergie kombo esimbi destin kombo eza nyonso ebombi eza énergie mobimba kombo ebombi makomi mobimba oyo alobi oyo mutu akozala lobi ebombi bokati na kombo na kombo ebombi nzela ya mutu ya lobi parce que elite wana batangi klasa mondele bango wana bakende na justice bakende na politique bakende mpona parti scientifique bakotikala bango mpe kaka bakoma so bareligie mpona gloire ya bapaya bongo. donc tobongola olenge na biso ya kozala yaki pavita azwa esika na ye ya kiboningwa akanga biso bana na ye na botata oyo eye na nzela ya nsiku yengengela ya biso
tozonga po to avance na nzela na biso na bandi bapesi biso matoi mpona koyoka bokasi mpona kosalela tozala po bandata ntango tokumba bongo sango yaki bavita nengwa botata mokili na biso nengwa mokili na biso nengwa mbasi kapita na biso ya kipa nengwa sanza na biso ya kipa nengwa toto ya kipa nengwa mwese pe ya kipa akozongisa biso na nsomi epai tobungelaka prise de conscience parce que tozwa nzela ya botata na biso po tomonisa évention œuvre na biso toconfirme kozala na biso bana yambo biso bayindo bapremière créature bapremière être humain otata mokili akelaki biso bayindo mpe tozwi eleko ya butu nde moi eyekoya mpe pesa vie tozalaki bongo na bomama balongo nke yaki bafita yango ayaki ya koprocédé walongo fumukimba kimbangu efaki bapesa bomoi na botata banani bapesa biso bomoi banengwa te balongo nke ngeta mokili eza na botata bokasi ezokamba ezopesa bamitindo na gouvernance ya mokili eza bongo na bomama na bone na bonengwa balongo nke yango loposo mpe nde asosola yango nde abebisaki mama moyindo atiki ye motutu elele mpo abebisa mibeko etika bakoko atiki mama moyindo nengwa moyindo azwa bongo suki ya mindele atia bakabelo abebaka te abebi apesi nengwa moyindo rouge à lèvre atia abebaka te apesi pantalon ekanga nzoto cycliste mini jeep na mama moyindo abebaka te po ye mutu akomema botata moke oyo ekokamba lobi moki tala senge tozongisa bonengwa boyaki bavita bomama ebonga mpo botata eza bokasi ya botata ekaba bongo mokili boye elongo bani balongo nke alelo yaki bavita molongi etumba ye oya yaki bavita tiato alulendo ye oya yaki bavita nsongi ya nzela na biso ye yaki bavita kosunga biso bongo tozonga nzela lobiko na biso ye soki yaki bavita azali oyo tosengoli nyonso na kotombola yaki bavita na sanza oyo asukisi na biso kasi azokoba kotumba mabela bapa ya bapaya mpo balonaki moto oyo batumbaki ya kimpa bakona ngoma ya kopikola mpe kaka moto ya yango bazamba na bango kuta ezwaka baneige ezwaka baglace ezwaka malili bongo me bazamba na biso ya afrika bapays tropical ata mokolo moko te ezika moto likambo te eza likambo tande bazobetama na bapays arabe parce que barabe bayaka koteka biso kojouer rôle ya commissionnaire batipotipo basefu bayaka bango mpe bakosuka se babetama to yaki bavita aza ya kotelema kanda ya nembo ezakilika makasi na kanda ya tata eske toza koyeba bongo balongo nke tika yaki bavita asala mosala na ye arande bakonti na ye me abatela baleki oyo toza bongo bayindo oyo bazangi koyeba mingi oyo toyebi na mabota na biso abakisa na baye bazangi koyeba soki bazaka bayindo esika aza kotumba aépargne bomo ya bayindo na biye bayindo oyo bazwi na pasi ya mbongo ya poto ata babota na mikila bapaye bazaka bayindo bazaka balekelaki bavi vita mato ya koyoka okasi ya kosalela tozala bandata ntango bongo tosukisi na kombo ya bango me evoluze tobalongo fumuke bango balongo nke lamusa bayindo balongo nke